Congo. Fédération des escrocs du 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 Congo. On a informé les autorités, on a écrit, on a informé le gouverneur de la ville, on a saisi, tout le monde a été informé, mais nous sommes surpris de voir même le major qui est censé à nous protéger pendant que nous sommes en train de faire nos actions, mais le major est devenu notre barrière. Ça c'est vraiment, c'est quelque chose que nous déplorons dans ce pays. C'est quelque chose que nous... Bomoni ezali ba fils du pays. Baye ko soutenir vision ya gouvernement. Toye lisusu kotelemela fake. Na ndenge aboyi kotosa maloba mbula matadi. Fake ozali nani na mboka oyo. Boza ba milliardaire, boza ba tambongo oyo, Kongo fuli bino Kongo sali bino. Na manki ya respect oyo fake azomeka. Biso toko visiter ye. Lelo bomona ki toyaki kotikela bango memo na biso. Totindi délégation etike la fête memo na biso. Totosi la police toboyi kokoma kuna. La police la bito suka a totinda délégation ya 5 personnes. Totindi délégation ya 5 personnes. Fait qu'à répondre à biso kaka ndenge répondre au gouvernement. Ndenge aboyaki kotosa maloba ya mbula matadi. Ndenge pe aboyi kotosa maloba ya peuple congolais. Yango bomoni memo na biso fait aboyi koyamba yango. Ça dit fait que lobi congolais toza pamba. Congolais tokosala yelo côté. Akozala wana ya za pomba. Biso ba congolais tokoyeba pomba na eso eza butu ya moi. Oyo eza lopangu na bango te. Congolais zala vigilant. Mabe, bomba. Oh, sois maëlé. Congolais, sois maëlé. Oh, sois maëlé. Oh, sois maëlé. Fais qui mokoni ya Congo. Congolais, sois maëlé. Oh, sois maëlé. Congolais, sois maëlé. Oh, sois maëlé. Oh, sois maëlé. Oh, fais qui mokoni ya Congo. Peuple congolais. Bilonyo surtout bomoni. Toto si la police a moka na biso parce que nous sommes le fils du pays.
tosengi na gouvernement ata chargé na bandeko oyo ya fake topesi bino 48 heures papa lobaki le peuple da na yango kitunga ya mamesa na couleur politique bato ya fake bandeko ya fake soki boboyi kotosa maloba ya gouvernement bosala nini soki boboyi kotosa peuple congolais bosala nini topesi bino 48 heures minga kolobeza te vendredi ya semaine wana tokozala awa soki vendredi tokovisite bino en désordre mais comment ça toza na mboka na biso tozokomisa ba millionnaire nalobi mokolo lelo na baentreprise nyonso ya Congo entreprise moko alakisa biso document oye afutaka pako ya l'état correct ati non même l'internet donc uta boza miyibi boza bafre baisco bofutaka na baposi ya batu bofutaka na baposi ya bakamarade na bino bofutaka na bandako na bango oyo ayebiki afutaka na mkesi ya l'état abimisa document na Congo la mona ekozala te nde toyebisi bino fake soki borespecte peuple congolais te biso tokovisite bino soko otetembe mpona lelo tosukira nde kosala ke moto aluka araisonne malamu asala mosala kitoko. Il y a même pas quelques jours ou quelques semaines passées, il y a quelques semaines passées, on a constaté que le gouvernement congolais avec le ministre Bazwa qui décision moko le conseil des ministres il faut prier pour les alimentaire quittants. Tu constates que côté en fait parce qu'on bloqué machine. Il y a un mouvement citoyen, Missus va bloquer en liboso. Moi délégation d'Amboye, tu as vu ton client de la souka. Tu as dénoncé mafia. Fait Kaza Gosala pour que le peuple congolais aille à terre. Pour que le peuple congolais aille à terre, le peuple congolais a sa sata malamouté. Tu as dit que tu as fait boy. Tu as fait boy. Kolia, social le peuple congolais, bâti que politiser yango. Bâti que politiser le peuple congolais. Peuple congolais, politique la vie, et concernant le peuple congolais, politique associée, le peuple congolais, ça la malam. Voilà. Oh, lelo, et tombé, ma gassizo. Toya awa, lelo, na tongo, na ndako, abengi, babiro ya feke. Biso, ezali lisanga, ya bayi sportif, force d'action du Congo. Oh, toye lelo, awa, na moi citoyen, longo, tosangani. Toye ko réclamer ba droit na biso. Parce que social et le peuple congolais, social les alliés droit et motonyoso. Social les gens la couleur politique, social les alliés dans l'opposition, peu dans la majorité. Tout le monde qui me connaît, le gouvernement congolais n'a pas de quoi faire. Avant de qui est moko basolola qui poète. Baba ko kitisa bila ya kolia pour le peuple congolais. Na to comme na banda basolola, il y a pas l'exécution. Bande ko ya fait que ba toujours ko bloqué. Ba toujours ko bloqué. Yango biso to ko réclamer, to que la Corée ça fait et à partir d'aujourd'hui à obéir na ordre au gouvernement national et pas ça qui est. Sinon biso to komanda ko sala action awa mokolonio sotino décision ko sa komoni décision komonana. Merci beaucoup. Pour la bino penza bo moni ete ka côté ko na maloba ya gouvernement chantage. To moni ete fake a côté monoko makasi na maloba o gouvernement lobi. Yango biso to lobi ete biso ne tozali ba concerné, c'est nous les bénéficiaires. Biso ne ba kola makambo. Yango biso mo peuple congolais to temi lelo to ko réclamer droit na biso. Parce que to comprendre que non moto okanga droit na biso ko li ezali fake. Yango to ko telema la fake lelo pe to ko ebisa que non to ko bana ko telema a mo colonial so kila solution comme on a. Voilà. Ndeko lokola kuso yo sime komi na combien bo. Papa ngai lokola kuso so comme na oyo et commune na 2500 francs. Le colomo ko so comme na oyo. Fake aboyi ko appliquer mesure oyo et so bimaki na conseil des ministres. O sengai que so moko 14 francs qui t'a 20 000 francs congolais. Fake azali contre peuple congolais. Biso tozali ba mouvement citoyen. To que kitunga on met la couleur politique. Yango to ko senga na bango boye. Bazo kimote mo mabena bango la politique tsa mo panzi.
peuple congolais na posa ya kolia andeko na ngai yango moni biso tolobi keno tokokende bango bakambi nyonso ya fédération des escrocs du Congo oyo benge na cible fake tokokende bango ntina suka ti mokolo oyo bakose soumettre na oyo ezali déclaration ya gouvernement oyo esengeke biloko ekita papa na ngai soki bango baexporta biloko expliquer au gouvernement voilà biso tout ça exporter autant boye bino favoriser biso tant mususu na matali ba douane tonini ba retrouver le gouvernement peuple congolais na po salia tous l'intérêt moko te toroyi connecter ko ça que te par la bango te ça que non congolais tout et c'est là se retrouver malamu ceux congolais se retrouver malamu te na kolia na ye mboke kozala mabe yango biso bilenge to telemi to bi que non fédération des escrocs du Congo fait que sigle lelo biso bilenge tokobanda kozala na bango mikolo nyonso si mokolo oyo bakose soumettre na oyo gouvernement esengi na bango yango wana mwana mboka na lobi boyi ngelo kozosala pasi fake azo s'opposer na décision outi epimi na conseil des ministres décision du gouvernement mais nayebi te botanga wana bakomi fake fédération des escrocs du Congo Albert Yuma na ngomba ya baescrocs ko basangani baboya décision gouvernement yango biso bana mboka yango biso ba mouvement citoyen force d'action du Congo toyele ko telemela ko gagner la fake ko bisa bango babiloko eza ba produit ya première nécessité to sengi na fake alekisa na lombangu besi ya prix ya ba produit alimentaire et ça biso passe l'autre mona ba maman ils ont souffrir maman za na 5000 10 000 à Kewenze et so kokate et ça la passe yango to sengi la fédération des escrocs du Congo fake na lombangu instruction bato ba exécuter mokane outi na gouvernement na lombangu to sengi na ba lombangu voilà merci Albert Yuma, il y a un Congolais de père et de mère. Surtout ma maman Ivo et Tonda. Surtout ma maman et Tonda. Social et Congolais et l'opportunité pour la Fédération des escrocs du Congo. 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 Oh lelo, biso toye lelo awa nakati ya feka oeza descendant ya Kimbangu, les cadets des ancêtres. Quand on appelle l'activiste d'État les cadets des ancêtres, toye awa Ngunza Kadinguza, Ngunza Kadinguza. Ne me voyez pas tel que je suis là. Je viens du boulot, je viens là pour le social des Congolais. Toye awa na feki ya mboka oyo, kitunga ya mama Fwetonda. Politique nakati kitunga ya mama ezalaka te, social etali makambo ya politique te, social bobungisi bolia bombongo ndenge bolingi mama kitunda na etonda. Fédération des escrocs du Congo. Albert Yuma, Fédération des escrocs du Congo. 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 Fédération des escrocs incompétents au niveau de la police. C'est un moté. Ton seigneur n'a pas d'émission. C'est incompétent. Et ça va pas niveau de la police. T'as pas vu le général incompétent. Nous sommes surpris avec cette action que nous menons, cette action qui n'a pas de couleur politique, une action citoyenne, mais on a compris que la FEC a corrompu le major pour disperser les gens. On est venu plus de général Kassongo. A corrompu aussi le général Kassongo pour disparaître les gens. Oui, oui, parce que c'est ça ce que nous voulons voir. Atiki Babandeko, Kuna Bapanzani, Atiki Bajan sportif, Kuna Bapanzani, à corrompre Bango, à sacrifier social et peuple congolais. À sacrifier social et peuple congolais. Général Kassongo, de ce social et peuple congolais, ne faut jamais sacrifier.
Fédération des escrocs du Congo. Fake. Fédération des escrocs du Congo. Ce n'est que le début. Moïna Congolais, Moïna social Congolais, Moïna social, Moïna Congo, Fédération des escrocs du Congo, Moïna Congolais, Moïna social Congolais, Baïka Soyeko Kamafek, Moïna social Congolais, Yango Biso Bilenge, le peuple congolais a compris aujourd'hui. Social c'est qu'il y a un intérêt personnel. Albert Yuma a un intérêt personnel. En tout cas, il y a des abus. Moi, je suis le cadet des ancêtres. Je suis le cadet des ancêtres. L'habillement ne me fait rien. Gounda Kekumouza. Si aujourd'hui, après 48 heures, on ne trouve pas la solution, on dit que Roya Kolala Awa, on est prêt à tout, ce n'est pas les habits. Oyo Ezali prêt pour la Congolais Balia. Ezali, Bilamba Tiamo, Eza prêt pour la Congolais Balia. Mais tout ça, Albert Yuma, sorti social et peuple et zone guidée. Sorti binaire Congolais et tout se retrouver. Albert Yuma, Congo Nayo, Ezali Nzela la jeunesse. Albert Yuma, Oyo les cadets des ancêtres. Les ancêtres sont fâchés. Nakati Bilama, parce que s'il s'agit des problèmes de Congolais, moi je me fâche jusqu'à un niveau. Oya Koloma Bilamba. Zungu ya maman, Ezavit. Zungu ya mama eza la couleur politique te. Zungu ya mama tolingi etonda yango tolobi. Tolobi tomate oyo kende kotala pinango. Tomate oyo ezalaki na 100 francs lelo ekomi na 600 francs. Moko ya pamba ekomi na 600 francs. On ne peut jamais accepter. Oyo ezali ba entreprise na biso. Yango ne ba entreprise na biso ya Congo. Alors on ne peut pas accepter. Un Congolais de père et de mère comme Albert Yuma a permettre na entreprise na yé na Congo va faire souffrir peuple congolais comme oyo yé à l'unité. Yango ya lobi le loto yé juste un quand tokoya mbala sima tokoya kolala awa bopesa Albert Yuma message tant tokoya awa tokoya kolala awa o eza avertissement. 2 semaines, ceux qui biloko équité, Albert Yuma fait, Tokoya Kolala Awa, Tozotanga à Combo et Albert Yuma pour tous la problème de Naïeke, Tozotanga Combo et Albert Yuma parce que Yé Azali, autorité morale, Yé Azali DG, Oyo, Yé Mouto Azali responsable de l'affaire. Toza Koluka, problème dans la politique, Toza couleur politique, Tozali, jeune société civile, Otolingi Bolamu. Tobanda kobunda kobanda soki kula nini pona social ya Congolais une fois social ya Congolais ekozonga te tokozalaka nzela kino social ya Congo soso ça va et là on 1000 francs to souffrir na niveau te to souffrir to kemba to que président chef de l'état ça la vision bien mais opérateur économique ya mboka na biso ça va bien peuple congolais te biso c'est première tour deuxième tour au Zambie deuxième tour to bena ça va tous les 24 communes to ya na fait merci beaucoup oui merci papa nga nazali Patrick Kabasele nazali peuple congolais nazali chargé à communication à force d'action de yoko ebisande fait à respecter parole ya chef de l'état to souffrir ling na kati mboka tala Thomson moko to mango 5000 francs chef de l'état m'a habité moi na mboka kwa lia il faut alia biloko oyo ezowuta na prix moko ya se yanga lobaki carton ya soso ezala te $10 ata ya Thomson ezala te 15000 francs mais fait alingi bongo te po bango basangishi na kati mboka oyo babomi peuple congolais yango biso peuple to telomi tolobi boye to pesi fait 48 heures soki a respecté te fait toroche libanda puis torotika ete torolakisa bango ya pouvoir oza ya bana mboka
yango wana na yango wana na topesa kaka message na peuple congolais biso nyonso tosala nini totelema tosoutenir chef de l'état peuple congolais nyonso asala nini à se retrouver. Merci. Carton oyo na bibi za $6 carton oyo $6 carton na ngombe $1 pourquoi aya nini ko aya tout ça nini ya mboka oyo pila biso hein tout ça nini aya tout ça nini Belé na fête poto yebisa que non kitunga ya mama il faut etonda ezali kama mabele policier ezala nani kitunga ya mama po etonda esenga poisson Thomson nyonso etonda ça c'est là police toye na fête pona koyebisa bango boye makambo etali vie sociale makambo etali nzungu kolia batu ometali nzungu ya batu eza mama politique social etali congolais nyonso tu yango tozosenga na fête boye tozosenga na fête boye bazala conforme na communiqué ya gouvernement oyo esengi base ya biloko ya kolia peuple congolais aza na posa lia mpo kasala mosala malamu peuple congolais alingi bapolitisation ezala te matali kolia na ye yango moni biso bilenge toye kointerpele bato za kokamba feke mpona koyebisa bango boye biso peuple congolais tolingi magwi te mamo etali intérêt ya population toye kokebisa feke mboka oyo ezali mboka na biso nyonso social politique ezalaka te na social politique ezalaka te biloko ya kolia ekita gouvernement l'état ya mboka président de la république gouvernement Sama Lukonde a décidé biloko ekita feke il faut faciliter biso na biloko nyonso kitunga ya mama il faut etonda na biloko social ezalaka na couleur politique te tobunda mpo na mboka policier akolia biloko soki Thomson poisson soso ekiti na 2500 francs 1000 francs soda ye ako se retrouver na yango. Ok, on est venu toye kosenga exécution. Il y a Makambo au gouvernement qui a été publié dernièrement parce que le gouvernement avait déjà rendu public baisse il y a produit à première nécessité pour l'intérêt du peuple congolais. Tout le monde est jusque là. Les gens que nous appelons les opérateurs économiques n'ont pas cette volonté. Il n'y a pas la volonté. Il y a que ça là où ils besoin il y a peuple congolais, besoin il y a gouvernement, besoin il y a président de la République, le peuple d'abord. C'est pour cela que nous on est venus réclamer notre droit. Ça c'est notre droit. On est venu réclamer notre droit. Congolais nyonso azana droit ya kolia malamu, pe ya kolata malamu ya kozala bonne santé. Comme il y a santé tali opposition na pouvoir en place té. Pour nos opposants et les opposants ont besoin de manger. Et les opposants ont besoin de cette sociale que nous demandons. Donc on est venu faire ça. Oui, toye pour la FEC, pour la Kisakeno, depuis la décision à Keno, Biloko et Kita, et Zokitate. On va expliquer le pourquoi Biloko et Zokitate. Oui, on a besoin de puis tout ça déterminer que non. Bam mécana nous parce que la décision de Mimar que nous tout mais et l'autre moment on changer. Puis bah que point ni Biloko et Zokitate. OK. Fek azosomba biloko oyo na bambongo ya muke akosomba yango na bambongo ya muke na akoya na Congo akobonga bakongolais poisson oyo ezali eloko te na Namibie fek akosomba yango na bambongo muke akoya kobonga bakongolais oyo ezali ndeko na ye yango nous cette fois-ci on a compris que non fek aza animé na mauvaise foi mpona konyokola congolais donc otelema eloko wana kino lelo ti mokolo feka kosala boni mokolo feka kozonga mpona oyo omoni na simbi oyo moko na simbi oyo soki okei lelo okuta yango 2500 3000 francs talo boye or que feka akosomba carton mobimba na 5 $, mais akotekela biso awa moko na 3000 francs ou na 4000 francs tokoboya tokotelema eloko wana kino bakoyoka biso. Bon, le peuple congolais, bomoni, ndenge ba jeune congolais, biso tout peuple congolais, toye ko soutenir moko ya vision oyo ezalaki na kati ya gouvernement.
ya kokitisa ba prix pour la sociale ya peuple congolais. Bongo te. Mais tout le monde bandeko na biso oyo ya fake. Oyo bakoma ba milliardaire na Congo. Oyo bazo souffrir peuple congolais, bazo tercaler vision ya gouvernement. Na yango biso peuple congolais oyo tozo souffrir to tika bango. Lelo to ko tikela bango memo. Bakomona message na biso na kati na memo. Ine to sengi la police à comprendre qu'il y a un intérêt à peuple congolais. Et ça, ils ont intérêt à un parti politique qui tourne à maman et dans la couleur politique. Qui tourne à maman et dans la couleur politique. Ah, na biso lelo, tu es kokuta na bande ko fait politique la bango document na biso. Document zali pas secrétaire, politique la bango memo na biso, ba ko comprendre makambo au peuple congolais za bosenga nango. Soki bandimi to travailler na bango so ba boy ba sai nini? Bakeri. Donc, il m'a dit que c'était toi qui t'en as fait. Merci, président. Décision. Président, décision. Fait. sacrifier social ya peuple congolais. Bakangi bilei o ezali moyen zéro. Mwana mboka zela. Mwana oza agini. Botala agini 13 ans mais mwana 13 ans la poto taille na ngai hein. Mais tala 13 ans la mboka. Kolia malamu te. Mwana 13 ans kola fake. Kolia fake. Oui, oh combien? 4 000. Voilà. Boye, tu mets de la fête ma boka wana mboka. Tolobi non. C'est trop. Tokomana rozala. Ah ouais. Chaque vendredi tokomana koyel bo soit fête jusqu'à ce qu'il va retirer décision na bango ya komatsa biloko. Mokili mobimbe komona buzoba ya fake. Mokili mobimbe komona ndenge ni ya fake akosa na Congo. On va exposer la fake. Nisi agi ya bano bazala posa kolia te. Bazala posa kolia. Ataba kotanga te, ataba kosala te pona batambola. Il faut oh lelo, etube makasi zonga. Kimbango za wapi zonga. Kimbango za wapi zonga. Echeno za wapi zonga. Le peuple qui wapi zonga. Oh Echel, le peuple qui wapi zonga. Oh tu sais que le peuple qui wapi zonga. Papa. Oh Echel. Aluka kanga, lelo na e, aluka kanga, lelo na e, aluka kanga, lelo na e, oye malelo, lelo, lelo na e, oye malelo, lelo, oye mafeke moide, oye mafeke moide, aluka kanga, lelo na e, aluka kanga, lelo na e. Oye mafeke moide, lelo na ye. 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 Lelo, lelo na ye. Albert Youma moide, lelo na ye. À nouveau entreprise à bas congolais, lelo na ye. Tolingi Thompson na secta, lelo na ye. Oposo na biso na secta, lelo na ye. Ososo Wiliki na demi, lelo na ye. Oyuma yende moibie, lelo na ye. Oyuma yende blocage, lelo na ye. Ofeke yende blocage jusqu'à la mort. Complot na bango na ba individu bazo bloquer. Sangamawa. Yo, Sangamawa. Oh, Yuma, Moïbien. Yuma, Moïbien. Feke, Moïbien. Feke, Moïbien. Pesa biso
social. Pesa biso social. Oh, pesa biso social. Pesa biso social. Oh, le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Oh, le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Oh, Luka Kanga, lelo na ye. Oh, Luka Kanga, lelo na ye. Oh, Luka Kanga, lelo na ye. Oh, Luka Kanga, Oyemba lelo lelo. Fédération des espoirs du Congo. Oyemba lelo lelo. Fédération bloqué Mboka. Oyemba Zuma Moïbie. Lelo na ye. Oyemba Feke Moïbie. Lelo na ye. Ofeke Nemi a peuple. Lelo na ye. Ofeke Moïbie monene. Lelo na ye. Ozuma Moïbie monene. Lelo na ye. Oyemba Moïni ya Congo. Lelo na ye. Oyemba Moïni. Ce n'est que le début. On était là pour faire. Tokimisa Kabila. Tokimisa Kabila. Tokimisa Kabila. Kitayuma. Tokimisa Kabila. On peut accepter de mourir, mais que les Congolais vivent errés dans leur propre pays. On accepte de